na balandi nyonso ya journal ya peuple mpona peuple info lingala mbote na bino nyonso peuple naza vraiment na essence makasi ya kopresentele bino yango tika tofungola yango na ngambo ya présidence mpona kotalisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokolo ya mercredi 2 juillet kuna na cité ya Union africaine Adolphe Muzito oyo azali bongo président ya parti politique nouvelle élan mpona koyeba oyo basololaki mpona na badetail elongo na midio Mabas. Mokolo ya mercredi na cité ya Union africaine à Kinshasa, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambi pona mbala liboso ancien premier ministre pe président ya parti ya opposition nouvelle élan Adolphe Muzito. Asala ki restitution na audience mokambi ya opposition Muzito alobi masolo na bango etali mingi situation générale na mboka. Nga pena lingomba nanga to remercier ki e pona ba performance réalisée. En général, to kritika qui été abandaki ko voyager pamba na mboka ya bapaya lelo ba résultat ezali wana elingi koloba aresir ya koyebisa communauté internationale était Rwanda ezali pays agresseur ya RDC à travers ba rébellion ya ko se retirer na territoire congolais ndenge Monsieur Muzito atalisaki. Na masolo ya chambre basso ya parlement bosimba ki reporter ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli afongola ki mercredi 2 juillet deuxième édition ya cadre ya concertation ya agenda genre droits de femmes et de filles héritier mapindemi apesi nous ba détail. Violence sexuelle liée na ba conflit ezali crime contre l'humanité pe ezali ko constituer génocide pour na likambo etali droit international ezali ko menacer sécurité internationale pe collective boye sans ko entraver instauration ya pe moko durable yango eza na ba répercussions na santé physique sexuelle pe reproductive pe lisusu mental elongo na ba victime pona ko commémorer journée oyo ezali lié na élimination ba violence sexuelle en temps de conflit boye structure babengi afya mama en collaboration na Assemblée nationale na lisungi moko ya ambassade ya France bango organisaki mercredi 2 juillet 2025 deuxième édition ya cadre ya concertation pour na agenda ya genre ba droit ya basi pe ya bilenge basi cérémonie oyo et connaîtra qui participation ya ba différentes personnalités mingi rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli, rapporteur adjoint Dominique Munongo Inamizi, représentante ya ministre ya genre, famille et enfants, ba ambassadeur ya France, ya Norvège, pe ba différentes structures ya société civile, pe ba personnalité de marque ya ndenge na ndenge. Na maloba na ye na kombo ya président ya Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, rapporteur Jacques Njoli et Senge Kelly, na discours d'ouverture na ye, atiaki tableau moko sombre ya ba traitement, ya bandeko basi pendant ba conflit armé. Chiffre oyo à l'appui professeur Jacques Njoli a talisi que plus de 53% ya basi mobimba bazali kosala objet ya ba propos injurieux na ngambo ya ba partenaire masculin na bango. 39% mobimba bazali victime ya ba coups et blessures, 27% ya basi bazali victime ya ba pratique coutumière oyo ezali ya mabe na tango oyo ezali ko concerner ba violence oyo esalemeli bandeko basi na tango ya ba conflit. Kaka na année 2029, 99,2% ya bandeko basi bazalaki victime ya violence na tango ya ba conflit armé, pe 0,8% ya bandeko mibali bazalaki victime ya ba violence. Kasi liboso ya déséquilibre oyo, ba réponse institutionnelle yango ezangaki te malgré ba effort. Bandeko basi oyo bazana ba statut ya ba mama bazali kokoba kosibir ba crime mingi na awa na RDC na tango to célébraki 65e anniversaire ya indépendance ya mboka na biso. Historiquement na RDC yango ebotami pe na violence. De 1960 à 1965, ezalaki ba rébellion. De 1965 en 1970, mboka e connaîtra ki période moko ya restructuration moko drastique pe ya ba droit elongo na ba liberté na ba moment ebele ya ba violence boye kati na yango bandeko basi de 1990 à 1997 to connaîtra ki transition moko ya pasi mingi pe lisusu ebendaki na adoption ya constitution ya Sun City kasi ba guerre entre 1997 na 1998 totanga kaka wana ba accord ya Lusaka Pretoria pe misusu basi batikali kaka ba victime moko ya makasi ya ba conflit armé na ba exécution sommaire mutilation pe makambo ya ndenge na ndenge oyo ezali bongo kosalamela bango. Natina wana Gilles après le discours d'ouverture où ezalaki prononcé et pas ya rapporteur ya Assemblée nationale directrice exécutive ya Afia Mama Animondi
atalisaki pe tableau moko sombre ba violence sexuelle oyo ezali kosalema na tango ya ba conflit armé. Présent en activité oyo ambassadeur ya France na RDC atalisi ke type ya dialogue oyo ezali bongo na litomba pona ko mobiliser ba acteurs clés pe particulièrement pouvoir législatif na oyo etali ba enjeu renforcement ya ba mécanisme pour ya protection ya prise en charge ya ba victimes. Journée commémorative ya élimination ya ba violence sexuelle oyo na temps ya ba conflit ezali ko rappeler ba force ba souffrance incommensurable oyo bandeko basi bazali komona ba victimes oyo bazali kosenga na ba décideur basala be forme kasi pona kosilisa pasi oyo bosimba ke ba thème ebele ezali lié na élimination ya ba violence sexuelle en temps de conflit yango ezalaki abordé na ba panéliste ya ndenge na ndenge tango ya deuxième partie ya cérémonie oyo. Ministère ya économie nationale est organisé qui mardi 1er juillet premier dialogue diagnostic direct na terrain à Sosa kuna la commune ya Kasavubu héritier Mapindemi Fabrice Lundomba bazali kuna la compte info lingala. Premier dialogue diagnostic direct ezalaki organisé mardi 1er juillet 2025 na ministère ya économie nationale nyonso elekaki na terrain à Sosa na commune ya Kasavubu na ville ya Kinshasa. Yango ezali signal moko ya makasi pona formalisation ya ba mécanicien garagiste pe ba peintre oyo mingi kati na bango bazali ko évoluer na informel kasi secteur oyo ezali bongo kopesa pe misala ebele. Ministère ya économie nationale oyo alingi a matérialiser premier engagement ya programme quinquennal ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mingi na oyo etali création ya ba emploi na nzela ya ba contact direct elongo na ba technicien ba réparateur ya mituka pour ko expliquer bango bien fondé ya formalisation na ko s'adresser kana ba technicien pe ba réparateur ya mituka na kombo ya vice premier ministre pe ministre ya économie nationale conseiller na ye Jocelyn Napa oyo azali bongo ko s'occuper na économie informelle ye atalisi ke formalisation ekopesa avantage ebele mingi accès na ba financement public pe na ba crédit bancaire pe lisusu asengi na bango bayeba na ko éviter kobanga pona kobanga likambo etali ba impôt pamba te gouvernement até déjà en place politique moko exonération pour la période oyo epesami. Nous sommes venus parce que dans cette étape de diagnostic, c'est pas nécessaire de travailler au bureau, c'est mieux de travailler sur terrain pour palper la vraie réalité et les vrais problèmes qu'ils ont dans l'exercice de leurs activités. Et nous sommes arrivés, ils ont eu la parole et comme vous l'avez entendu, leur grand problème c'est autour des espaces de travail. Ils n'ont plus d'espace de travail. Alors ils ont eu leur première doléance qu'on leur cherche des espaces de travail. La deuxième doléance, c'est la mise à niveau par rapport aux formations. Et le troisième, c'est l'accompagnement. Qu'on ne puisse pas venir seulement pour une journée, mais que nous soyons là pour les accompagner, pour marcher avec eux. Partenaire ya ministère ya économie nationale, na processus ya formalisation ya économie informelle na secteur ya ba technicien, pe ba réparateur ya mituka, CFAO, distributeur agréé ya marque Toyota na RDC, a ko jouer rôle moko ya makasi pour na formalisation ya professionnalisation ya ba mécanicien formalisé na likambo etali dotation ya ba équipement oyo ezali ko répondre na ba norme. Initiative oyo ezali saluer et pas ya ba technicien garagiste oyo bango nyonso ba posaki ba problème na bango pona ba espace ya mosala. Eloko simplisinga ndenge boye na tout d'abord na nini ya formation pona ko encadrer biso boye biso na ba technicien oyo ya CFAO ko ba ko pesa biso explication muke moi clair pour tout comprendre eloko wana pour bango pe ba ya ba pesa biso ba formation. Donc il fallait balukula biso espace où ezali que non to vani ndenge ezalaki kala kotan enseignement ba technicien nyonso okende kuna ba menuisier bazali ba maçon bazali ba nyonso bazakuna donc biso pe balukula biso espace wana. Oui, phase pilote oyo ya formalisation ya économie informelle ezali lancé na Kinshasa na ministère ya économie nationale et kokende kalamingi te na ba province nyonso ya république. To beta bongo masolo ya la police pona kota sabino ndenge commissaire général ya la police nationale congolaise général Alonga Boni a telemeli tracasserie na ngambo ya la police bolanda ba détails elongo na héritier Mapindemi pe Stéphane Skande. Na pesi longonya la ba congolais oyo ba meseli ko filmer ko tindela biso elongi na yo tango za ko senga mbongo bimisa mbongo za na poche wana bimisa yango tozomona pe to yebisi na commissaire provincial soki tozui yo wana kende na ndolo kende govana kuna
atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge akosepela apesa yo apesi yo mais lokola tosi toyebisami toteyami bayeba kosala makambo wana lisusu soki tomoni yo ndolo mpe awa lokola ezali na intention ya république mobimba nazali koyebisa na bakongole banso balingi kimia bafilmaka ngonga nyonso makambo mabe ma police soki bazali kosala tracasser epai ya bana ya moto kobotola moto kotobola bapneu kobotola bakarte kolongola baplaque bafilme moto wana ata asali contravention mais oyo osali ezali infraction destruction méchante baisager de la route basalaka contravention mais ntango yo oki olongoli plaque oki otoboli pneu obotoli moto wana ekomi tracasserie ezali contravention te ezali infraction violence et voie de fait ou destruction méchante et okene kosamba kuna zambi tolembi Tokota mona religion pour la retraite seminonenge apôtre Tambuluko qui numéro 1 à église du Saint-Esprit au Congo, congrégation de la foi audacieuse internationale Blessing à salisa qui point de presse moko mercredi 2 juillet na fikini et pas wapi a annoncé qui croisade monene oyo et kosalema na 17 au 14 juillet na esplanade ya échangeur ya limité Nathalie Kaila Kapenda igontingi bazali kuna la compte ya info lingala liboso ya bapandisango ya ndenge na ndenge apôtre Tambuluko ki nemi Abraham mokambi ya église du Saint-Esprit au Congo, congrégation ya foi audacieuse Blessing alingaki kopesa bonne nouvelle pona basali na nzambe pe bana na nzambe nyonso ya République démocratique du Congo. Nde na tina wana apôtre Tambuluko ki a précisé que conférence moko ya kafu sur la restauration de l'église et des serviteurs du Christ et bongisami ko banda lundi 7 juillet kino mokolo ya lundi 14 juillet 2025 à partir ya ngonga 8h30 tina ngonga ya 13h30 pona ba serviteur de Dieu pe na ngonga ya 15h30 tina ngonga ya 19h30 ekozala mubange na croisade ya guérison miracle nyonso ekozala na échangeur ya limité na thème na yango la puissance de la foi. Par serviteur de Dieu minene bakote ya lokola ye moko son éminence apôtre Tambuluko ki nemi Abraham tokozala pe na évangéliste T.L. John Masbach et puis révérend pasteur Jekonia Mashba et kozala bongo rendez-vous ya makasi oyo bana na nzambe nyonso ba serviteur ya Dieu ankolo bakozala wana ya korate ezate ndenge apôtre Tambuluko qui a précisé thème il y a restauration de l'église et serviteur de Dieu. Et ça va en 2025. Mais en 2025, la côte système et la puissance de la foi. Nous avons passé là comme tout le monde. La génération nous sommes ils ont pas nous avons tout le passé la paix et contribuer à peu près. Mais les enjeux de notre pays nous demandent la foi audacieuse. Notre super bouillard, ils ont mais le malheur est tout considéré en gros parce qu'ils ont ma preuve d'ici quand relâcher foi qui n'est comme. Rendez-vous Ezwami Bongo ko banda lundi 7 juillet kino lundi 14 juillet 2025 n'esplanade ya échangeur ya limité boya ebele molimo mosantu e kozala au rendez-vous ya kozangeza te ba miracle e kozala ya kafu. Toujours dans la religion Simba que midi en prière et Kambamaka et pas pasteur de Delandu ya église mission apostolique Golgotha bazaka organisé milulu monene oyo babengi yango baptizo fire 2025 oyo et ko banda DJ 17 au dimanche 27 juillet na ngonga ya 16h kuna na siège ya église na bango oyo zwami na commune ya Kasavubu référence rond-point Kipwanda. Nous voulons voir Jésus nde ezalika fumba na thème ya milulu minene ya 21 jours de jeûne et prière oyo midi en prière na bokambemi ya pasteur de Delandu babongi selibana na nzambe nyonso oyo ekosalema du lundi 7 au dimanche 27 juillet et pa wapi babengi yango Baptizo Fire 2025 nande pokomona bilombe pe basali na nzambe yangu ya bako défilé pona kote ya
pe ko décortiquer liloba na bomoi tomoni bongo apôtre Roland Dalo, prophète Diogras Mwende, pasteur Lor Lombo, pasteur Roy Bondo, pasteur Parfait Mavungu, apôtre Narcisse Magila, pasteur Annie Kondo, pasteur Henri Papa Moulaja, pasteur Vicky Yomba, pe Otia Milulu, pasteur de Delandu, papa, maman, elenge mwasi elenge mobali, ko raté occasion oyoteo, bonanzela yaba prière pe ba jeune, kolo akangola kana ndenge ya kosakana te. Mwana mama, yoka, Batiso Fire 2025 oyo, ekosalema na 3 vacations, c'est-à-dire na Tongo, bokolanda yango na page Facebook ya pasteur de Delandu, deuxième vacation ekosalema na midi en prière, pe troisième vacation yango ekobanda du lundi 7 au jeudi 24 juillet na ngonga ya 16h. Kuna na direction générale ya église mission apostolique Golgotha oyo ezwami na commune ya Kasavubu, référence rond-point Kipwanza, bokamwe teo. Clôture ya Batizo Fire ekosalema du vendredi 25 au dimanche 27 juillet na ngonga ya 16h kuna na esplanade ya palais du peuple oyo ba orateur ekozala bongo apôtre Roland Dalo pe pasteur de Delandu boya kokila pe kobondela pona bokangola mi ya mabota pe ya bomoi na bino. Batizo Fire, Batizo Feu, Batizo Moto epela. Batizo Fire 2025. Na masomo mususu bosengeli koyeba ke quartier Sakombi pe Maenge kuna na commune ya Kimbantseke population aza na difficulté mingi na likambo etali bongo mai bola na reportage auto saleli bino. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbantseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te. Toza problème mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza na susa mai botiela biso mai penza mai makasi la mai apon côté mso mai mabulu eza kitoko te de souci eza que gouverneur pas fati avec la biso mawa atela biso koto toza problème makamba mai de souci nde yangwana soka tie biso mai koto biso beto sepela gouvernement na eto betele pe so maboko atika te lemba kitoko na mukali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge. Ndenge moko pe na quartier Betakule toujours na Kimbantseke kuna na rivière Twenge yango nde ezali kosunga population ya coin obola na baleta elongo na héritier Mapindemi. Quartier Betankule na commune ya Kimbantseke likambo etali mai awa ezali opesi mbwa aboyi bota la rivière Twenge oyo et traversa pe commune ya Kimbantseke ekendati na commune ya Masina. Population avandi nzinga ya rivière Twenge basunga makakaka na mai oyo botala bino moko komela mai oyo kosokola bilamba basani pe biloko ya ndenge na ndenge ezalaka kaka awa na rivière Twenge bongo mai ya boyi ndenge ezali komonana eske vi ezali vraiment na esika oyo pamba te kosokola bilamba pe biloko nyonso ezali kosalema awa eloko nini ya malonga esengeli tozela soki bokono te. Bo tosengi bakonzi bayokela biso mawa basitindela biso ata courant ata kotinda po nde toza boye tobandi mikolo ebele mai ezalaka te courant eza te tozeke kita na mai kuna na se tozeke nika bilamba na mai kuna mai bato nyonso bazomela bazotia bamakolo na kati mai vraiment eza te do bakotela biso ata baforage wana ekosala mwa bien batiela biso mai courant. Likambo etali courant pe na quartier Betankule na commune ya Kimbantseke ezali pe lisusu casse-tête population base santaka tango nyonso abandonné epai ya ba autorité nzokande bazali pe disposé ya kozali sungi lokola ba commune mosusu ba vivre pe na mwa situation ya malamu mingi na likambo etali mai to courant. Population afandi na quartier Pululumbango kuna na commune ya Selembao aza na ba difficulté ebele ba reporter ya info lingala ba beta kitu kuna bolanda ba leta elongo na grâce poba.
Par quartier ebele na ville ya Kinshasa, population azo vivre na ndenge ya malamu te, ebele bazali komituna soki bazalaka na Kinshasa to na province ndakisa awa tozali na quartier Pululumbambu, bureau du quartier Kutu ezate, makadam ezate, mai pasi, courant pasi, voire même wenze ya kosomba biloko ezate, ebele kati na bango bakenda kati makala po na kosomba biloko. Na passage ya ba reporter ya Info Lingala, journal à peuple po na peuple, population alobaki boy. To vivaka na ba difficulté mingi ya makasi na direction biso bonko. Na direction na biso bonko tu ba difficulté ya makasi koleka na direction oyo. Tozosenga lokola bazobongisa ba direction minene bazokotisa na bango makadam so pe tozosenga na chef de l'État na gouverneur de la ville Daniel Bumba ata ela biso direction oboko direction oyo eza direction munene ndongo zomona ngo boye ekenda ti bypass soki basali biso ngo pende ekoti makadam ekozala na esengo moko ya makasi koleka oyo tosenga na bakonzi nde baraisonne badirection mosusu nde tomoni bakomine mosusu bazosala baya kosalela biso mpe direction nze tofabrika yango te tala okola quartier Pulumbambu toa na wenze te avant tosala wenze na quartier oyo tobimaka so toke rond-point tobimi wenza makala biso na wenza makala toza musika na selembau na wenze kuna toza musika yango nomonaka mwa ide kaka bamama batiamo bamesa pembeni batekaka aider population awa na direction ya bon coin na quartier Pulumbambu afutaka tike na bango afutaka tike yango tozosenga susu batongelela biso marché moko oyo ekoki kokamba quartier nyonso population ya Pulumbambu so bakreele biso wenze omona bamama na coin baozala susu te nde baoteka boye mpo makima ya wenze na quartier oyo eza te. Passerelle oyo ekaboli ba quartier MP5 mapela na commune ya Masina etana yango vraiment ezali ya malonga te soki osali erreur otamboli na loyenge en tout cas okwei na kati ya mai bona ba détail elongo na RT Mapide. En plein 21e siècle, ezana bakwa misusu ya ville ya Kinshasa na capitale ya République démocratique du Congo, babosana bango bambula ebele na makambo etali mai. Kaya quartier Sakombi na Mayenge na commune ya Kimbateke esengeli kosimba ke basalelaka kaka ba mai ya libulu tope mai ya forage yango esungaka population ya coin wana pona certains besoins ménagers. Esengeli kotalisa pe ke ezali manque ya volonté ya ko résoudre ba problème oyo ya première nécessité. Na yango vie sociale ya quartier Sakombi pe Mayenge eza malamu te, esengeli ba autorité batala vraiment kana bango po vie baza komene eza pasi pe mawa. Penda ezo pena ba pompe ezate. Ba pompe eza pena kuna na se côté ya pont kuna. Mais biso koto to mela mai mabulu donc mai moko kaka ya bongo kaka to toka mai mabulu bana bazomela kaka bongo emsubo chekis donc sango pezo permettre te année 2024 pena président sala biso pela quelque chose ko biso ba pompe da quartier o sa ko dibi to sepela makasi ba condition to usina na 2023 o to na 2024 to na posa développement ekota de la même manière bazana problème ya o etali mai to constater lisusu pe absence ya ba câble de transmission de l'électricité na ba kwa ya quartier Mayenge pe Sakombi. Pengine ba konja mboka en principe mboka batu bazali peuple azonyo kwama ba bongisila biso makambo etali courant po ekoma lelo courant epeli lobi courant ezate en défaut bo ya ko courant retard ba 23h courant ye okepte pe bokola la ka bongo sans courant. Population ezo se plaindre na insécurité o ezo se battre plein à cause ya manque d'électricité yango ezo favoriser ba criminalité. Président ya Fondation RM Tosungana Rodrigue
Mbungu a organisé qui rencontre monnaie et football loisir lundi 30 juin na terrain Saint-Thomas la commune Yaki Sanso et pas Yuap base ceinture ya Nzambe elonga kibongo base tembe na 1-0 la Dilandu apesi nous va déter. Terrain Saint-Thomas, na commune ya Kisenso, e yinde ki na ndenge ya kosakana te lundi 30 juin 2025, ndenge kaka ezalaki prévu, bana ya commune ya Kisenso, ba utaki na ba quartier nyonso, ba yaki ebele, po na ko assister na rencontre o ya loisir, o yo Rodrigue Mbungu, numéro 1 ya fondation RM Tosungana, pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba a organisaki, bo simba pe boye bake équipe ya tembe na tembe, e betaki contre équipe ya ceinture ya Nzambe. Match ezalaki vraiment équilibré na ndenge ya kosakana te. Bongo tangu ye moko Rodrigue Mbungu, fils biologique ya honorable Néron Mbungu, numéro 1 ya RM Tosungana Fondation, pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba ayaki na terrain ayamba maki na ndenge ya kosakana te. Bana nyonso ya commune ya Kisenso oyo batondisaki terrain Saint-Thomas bazalaki na esengo makasi komona ye moko Rodrigue Mbungu, numéro 1 ya Fondation RM Tosungana kokoma wana pona kopesa coup d'envoi ya milulu oyo. Bongo pona kolobela rencontre entre équipe ya tembe na tembe elongo na ceinture ya Nzambe. Match ezalaki 0-0 na première mi-temps. Bongo na deuxième mi-temps équipe ya ceinture ya Nzambe atiaki mongete pe moko wana esuka kiti na suka. Tembe na tembe 0 équipe ya ceinture ya Nzambe 1. Match ezalaki vraiment kitoko. Bana nyonso ya commune ya Kisenso bazalaki na esengo makasi komona initiative oyo ya Rodrigue Mbungu, numéro 1 ya fondation RM Tosungana azali kosala pona kosangisa bana nyonso ya commune ya Kisenso. Pona parole o ceinture Nzambe ya tongo toza soutenir na ndeko na biso elombe pe ya solo yake mwana ya banga moyo ya solo Rodrigue Mbungu atie jeunesse za se akita morale ya jeunesse asisa kuluna na Kisenso. Donc yende toza lelo eza cette indépendance 65 ans na biso ya indépendance toza lelo alobi ke akotika bandeko ne boete yanga ko sangisa biso lelo. Bon na toni samina esengo ya liboso na sepeli mingi na Rodrigue Mbungu na oyo azosala ko sensibiliser ba jeune nde tovandi boye na base. C'est moi molobela mboka chaku national roi nzengele ya Kongo ebeba dube chaku ngam na oloba turoyo ya olobela te bomona tokoti mambango bomona toye makasi na bina miso to na sima na ye Rodrigue Mbungu yende makambu promoteur na biso donc na miso to za sima na ye bana papa fumu toujours triple soneti biso to soutenir ye à 100% mais to lingi pe yepe lobby akoma molobeli kati na mboka oyo yango monike biso to za na sima na ye. Bosimba pe boye bake équipe ya tembe na tembe ezali na quartier de la paix pe ceinture ya Nzambe eza na quartier Torlaire nyonso wana ba initiative ya Rodrigue Mbungu ezali pona kosangisa fondation Rodrigue Mbungu RM Tosungana ezali wana esungaka population na ndenge ya kosakana te pe etravaillaka en partenariat na fondation Néron Mbungu ya père biologique na ye honorable Néron Mbungu Fumabanga Moyo. Bosimba na ambiance wana yemoko pe numéro 1 ya fondation RM Tosungana pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba Rodrigue Mbungu yepe akotaki na deuxième mi-temps pona kobeta elongo na basani asalaki ba démonstration ya ndenge na ndenge epesaki pe esengo na bana nyonso ya Kisenso oyo bazalaki wana basepelaki na geste ya Rodrigue Mbungu na ndenge ya kosakana te nzokande yepe ayebi ndembo na ndenge ya makasi. Bosimba pe boyeba ke rencontre oyo ebandaki pe esuka kitoko nyonso wana pe ezalaki na cadre ya 65e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo nde Rodrigue Mbungu numéro 1 ya fondation RM Tosungana pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba a organisaki ba initiative ya boye ezali malamu. Rodrigue Mbungu toujours na ba trace ya papa na ye honorable Néron Mbungu Fumabanga Moyo bendele ekoya te bana Kisenso balobi bango nyonso ba mona efficacité ya fondation RM Tosungana oyo Rodrigue Mbungu azali ko diriger nyonso wana pona kosunga population. Merci Rodrigue Mbungu na oyo sali bana nyonso ya commune ya Kisenso basepelaki elongo na yo le 30 juin 2025.
Protiva pesa potopota qualité qui peut acheter ça la mukolo to mo la bino nyoso bosengeli komela yango. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesa kaeni aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukara mbimbi, oyo sukara mbimbi. Protiva, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. En tout cas, le Onine la kate info lingala yango ekomi na suke peuple nazaki vraiment na esengo makasi ko présenter le bino yango soki bo sepela na ngombo pesa merci na mijo mabasi o ya kumbela ke édition pa pasaki assister et pa ya Rit Kindu pe grâce po bana sima caméra to zalaki bongo na Igong Tingi montage sima makina Fabrice Lundombi journal pour le peuple ezaka supervisé et pa ya héritier mapine mi bande ko boti kala malam au revoir.